Yes, Ambalmoka Sali, mon vote la message de téléphone. Et puis, il y a le problème. Et puis, il y a le problème. Aux Andumba, on les balles dans la carrière, c'est plus fort. Attends, les balles pour la Gindumba. C'est là où on a reçu un balance. On a pizza, on a les balles à battre. Ça, c'est ça, bima. Aki no sala mo photo so lo ni ako sala so pa kate pota so pa bare so pa beta so pe afinga do ake ka ko se défouler mbala do kanga yesa mbala lizo ke musala te na surveillance yesa yesa do ko bimate ata na mo photo zanega a so na biga na beti ma moko soutenons mira yesa do so ba otu na no yesa ba mbala mo ke mira sa malade loin de maman la mouki va comprendre que yesa à un hôpital c'est grave mais ceux qui bandent ko bazo ya hôpital mobali appelle ça ordre comédien mon côté ako komona yesa kaka ye na komba pesa ki ande ko yesa na mukolo soki ya mukolo toujours yesa akufa jour ba comédien ba sensibiliser bango nyonso ebele ba ke hôpital pour ba état l'état yesa zama ba écouter yesa. Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86 923 71 72 15 933 86 69 35 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa na pine korpa, et pas ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo. Bota la binomoko, ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie bazo bete ngoma partout de façon que engenga est comme propre. Awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka nengo sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bake ndoko sokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola chassis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kin gravitage ezaka place mo na pneu corpa et puis tosaka sous ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pneu na machine na ba démonte pneu et puis to ba pneu na ma mèche. La mèche est ba on a dit c'était ba moto longo c'est mèche na système qui ba la poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba ba biso c'est pas comme ça mais tout ça on va démonter pneu la machine à pneu za kuna ba démonter pneu et go démonter pneu go monter pneu j'ai trouvé baté tout ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Bonjour chers amis internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki mo balamani Fapembe. Merci à tout le monde oyo bolanda émission na biso chaîne Nabino Avis du public, chaîne mère, chaîne Oboyebi ke et bimsa ba chaîne nyonso na République démocratique du Congo. Donc nous sommes aujourd'hui à Kinshasa ni Oboyebi ke Avis du public et la chaîne moko internationale de Kota Bamboka na Bamboka. Nous sommes ici à Kingabwa précisément chez Mams Bilokos, maman Hélène Bilokos. Donc flat moko ya danger ou dia flat ça ba palin ya danger ta dire masuka la lokwa na poto. Donc ba des chambres vanda climatiseur vanda donc installation sanitaire local na mikili. Donc soko ye awa oza desité boyaka mingi
on est ici avec notre artiste Mingi Bomone Kala, Mingi Bomone Kalati, na combo ya Bouba. Bouba, à travers cette émission, tu as décortiqué, tu as qui est l'artiste Bouba. Bouba, il vit où? Et Bouba est au Sanini, na Kinshasa, et il était où? Tu as à travers cette émission. Et à travers cette émission, chers amis internautes, on va aborder aussi sujet à Boyibi Ketozana Sangwaya Mawa, tout ce qu'on perd de Moko et Bartiste, nous sommes nés dans Moko yo, na Kombo ya Mira Essa, à autour de Tigapso l'Angola, tu me rappelles au Solamo les Kam Oyo à travers cette émission. Tobo Santé, tout ça, la présence, il y a ONG, il y a Mounene, Nakatia Kasangul, ONG Ekimelo, il y a Maman Nabiso. Brigitte Nakatia Kasangulu ce que qui mutasa ba ONG we bagaza mutema malamu donc ONG we sungaka ba enfant de mini ba no bazala ba problème maman biso Brigitte ONG Ekimelo Nakatia Kasangulu donc des fois té wana famille maman biso mams famille mutema malamu donc des fois té tout ça ba à travers cette émission baza ko assister biso na nzela émission oyo merci la bino na sima caméra tout ça bon na Christ de Lyon. Oui, du public et message toujours au Bimisa. Voilà. Donc, tout ça, nous avons été un beau timing na super canita lelo, moté madine masuki. Moi, si au soir de tambola, bateau et bambo et télémac. Et autres télémac, super canita lelo, à tambola. Merci à toi. Donc, ma question d'Idine Masuki et ma réponse il y a artiste Nabiso Bouba. Bonjour Bouba. Bonjour Papa Boni. Nicolas Belé. Oui, Nicolas Belé parce que yo za Banda nga pena Banda. C'est le que tu peux dire ça il faut et puis ça attend. Ouais. Bouba, plaisir à toi, un bon émission à vie du public qui nous répond à l'invitation à l'émission Nabiso. Tu sois toujours dans les réseaux sociaux, tu écoutes la kala nakin. Yo kena bangola, ngapi na ke ba mikili et na mito to ko se retrouver na kin. Mission ya Bouba. Ah bon, en fait que non les mission qui est Bouba décortiquer biso dans le muké. Bouba bimela wapi. Au bima la producteur ni abimisa yo comment on ça à tête peut-être moi briefing qui va te côté na ba question à 4 bon on est qu'on a bien Bouba de best na artiste et comédien na bandi art na groupe Kizito Noirite na paroisse Saint-Maximilien na longo na groupe kana kena bilenga mwinda na ko embrasser groupe les ambassadeurs ya Noko Maduda après na groupe Swabala ya Mister Siatoul pas na Swabala na kuta ba ine na kuta ba Bilali na kuta ba vena ngada di Kambala tapis rouge que son nom repose en paix na kuta ba défunte de Miraesa na kuta ba Bebeto na kuta ba Mugondo Mete l'homme de Santa Mugondo ndem ta pesa ngutu komba Bouba parce qu'à l'époque ba nobe nga papa Kiyomba donc avant Zonzing biso ba film apoto zalaka déjà na ba groupe et groupe na biso zara groupe zara ozo ba film belé parce que la président nanga c'est tout le Dadi di Kambala Mbatasiala baka ba chansard ba film pene bando ko na Swabala trop wana Nzonzing na ne botamite et film ya liboso ya Major Bisadidi Mbumekila nazala figura de na film wana na joie na film wana à l'époque na comme les amis té Major Achango na kombo ya théâtre de chez nous ba ko tele melango té fol ko kombo na yo après ay ko chango les amis na joie bazwa visa na les amis après na rokende na banzonzinga ya Kalotiti Marcelo na joie ba film msuwana na si ba le fort refoul après ba film penza oyo na bimisa ngai penza film na oyo bimisa ngai na deux films kebana libala poto ya Remi Kilola et non kebana libala poto ya Damedi Monekene na bilamba mabe ya Remi Kilola et surtout bilamba mabe ya Remi Kilola da film esala ngai et na zaka kuna punition na groupe pour na jouer zara passe na yaka ko tenter président lobi na ko jouer té to comme faire ba 0 iné ba tchenga na jouer figurant parce que na punition na jouer ka barman et tant on a joué barman le producteur Remi Kilola yoki bito ya yoki nga sepeli na ngai bon on bete le moko boy bete on va ba yoko bete le moko boy alors président Remi Kilola tanga yoki nga bien la bino garçon fona bakse ba tableau abidanga lobby yaka na bakse ba tableau et puis ayoko baksa nga ba tableau na film et film ebimisa nga makasi yango wana
avec l'état banzonzi peut comme belé tozo kende mo présent na ngazo memanga na okeke ba tournage et puis suka nango na année 2005 na yeko ba décision na ke va na ngala Luanda de na voyage ki na Angola mais présent de best ko va na Angola na ko jouer na kin différence des années place ni za avantage belé na Luanda ou bien na Kinshasa pour mingi bala baso bi mika libana Congo boke bo mama solo ne ko évoluer na Luanda nani ozonso Kinshasa dozo mona bambata ne bazo jouer awa avantage za wapi bon normalement Luanda peut s'absorber retard hein Luanda na art Luanda peut s'absorber retard parce que maman c'est belé to jouer na bango na ba groupe moko tam sur ya quartier to sama banzonzi ensemble lelo ba koma na ba gaza ko sarana te biso Angola e kanga biso théâtre Angola dans des montées à Congo. Il y a ça à chaque fois sauf en Angola, faut zonga à Kinshasa où il y a tourner OK. Donc théâtre est kanga biso. Donc surtout va en Angola, ils apprennent na ba faire na biso mususu. Ils apprennent art pendate. C'est ça ils apprennent art au vendate. Yango ke bande o ba apprendre art na Angola moi so sali mo une année 2 ans mo na zongi mbang. Ah biso kwa tona ba famille kuna, d'ailleurs to boti kuna, to za ba responsabilité misale za kuna yo moni to vandika kuna. Mais art avantage Congo et l'équipe Angola na avantage ko banda awa tima lukuna nga nguluma présent de best mission des années na Kinshasa ou il ni ba faire privé ou il jouer ba film ni bo mesana ko jouer na jouer na kin après na zo tout monde ndi ko na biso orgazi a jouer ba pièce so na kin donc il peut ça même chose il ko jouer après zongi bo yeba ou il ba faire privé bon normalement na il peut ba filmer nous ko na zo mo répondre au tableau na habité na zonga pena Kinshasa bande ko na bazongi mingi ngapena zonga na Kinshasa na diembela na ba filmer pour epesa ngape sous moi puissance parce que pour ça le logo na Luanda Simba faut ba mona ko pena bata Kinshasa moi longi ekotaka e mona na mwana donc ça trop Angola au maga loko ba mona ka net comédien Angola mais du fait que au yaka Kinshasa tourner aux zongi ça va bien en même temps na ki na devoir moko na zongi sa groupe ya tapis rouge parce que les acteurs à tapis rouge. Président Dadia Koufa, acteur Bapanzana. Et comme on est à Tika Batouté. Alors, Bisso Batouna a une grande responsabilité. Il y a raison sans mouvement, Naza Musika. Il y a un zonga, on a recruté Bacter. Donc bientôt, tout le tournage, tout lancé, tout le groupe tapis rouge à Dadi Kambala à la télévision. Parce que nous avons un groupe en Angola, ils ont déjà tapis rouge. Tapis rouge et Luanda. So, il y a qui ça, c'est la base. Nazong Sayango, en même temps, de temps en temps, dans Angola, dans la Kinshasa, dans le mouvement, dans Angola, nous avons un poids, coupé qui est possible. Au conseil de combat tapis rouge, le coup de Dadi Kambala, il y a un conseil de combat tapis rouge, il y a même tapis rouge, il y a Dadi Kambala, mais elle Luanda. Bon, ça a même tapis rouge parce que le groupe tapis rouge Angola est bandit Dadi na la Koufité. Ah, ok. Et le coup de Ngandem na Longwa qui n'a qu'Angola, c'est que na Longwa qui n'a groupe T. N'a pas caractère. Alors, si on a comme en Angola, on a vu que notre groupe qui a un mouvement, notre groupe qui a démissionné. Alors, le quoi, on a un mouvement il y a un groupe tapis. Il y a les mêmes tapis que je vous dit. Il y a un peu de Angola. Merci, chers amis internautes. Nous avons un artiste, Bouba, à Luanda, à Ekozongsa. Et ça, mingi tena artiste ba zelo ka boy pour tout le artiste soit Koufi a même peu makambuna. Mais il y a un groupe tapis rouge, il y a Dadi Kambala, paix à ton âme, Dadi Kambala, frangin, j'étais tout le temps avec lui. Nous avons dit mon pas à Kenda. Tu soutenais toujours le groupe en tant que Anakin. S'il y a moyen de produire, même au niveau internet, même au niveau même financièrement, on va essayer de retirer un coup de pouce pour notre groupe. Il y a tapis rouge. Président Bouba, notre groupe à tapis rouge au Angola. Vous avez bien vu sur Banzalanzala, Mugondo. Est-ce que Mugondo fait partie de groupe à tapis rouge au Angola? Mugondo a fait partie parce que Mugondo a un tapis rouge. Mugondo a tiré la Swabala. Quand on a tapis rouge, il y a bactère. Mugondo a tiré comme généraux et Swabala. C'est au Kendaki. Mugondo est en Angola, il a président, il a fait la groupe et Kiras. Parce qu'il y a déjà un groupe Kiras. Quand nous suppose, il y a en Angola. Donc, il y a un leader. Président Bouba, tous les Likamoko Boye, tous les Sangwamawa. Au jouer trop dans ma Miraessa. Artiste Miraessa a outil Kabiso.
donc ça mieux placé il y a autant ça la mokili et lokonini elaki ndeko na biso Miraesa abelaki asalaki nini pour le atika biso mutu so akufi na Congo congolais akoma koloba n'importe comment n'importe quoi asalaki boye olika mambanda o boye et ça pena nini relater biso to reba qu'est-ce qui s'est passé lelo ndeko na biso atika biso Miraesa bon likambo yesa mingi na internet bazolo biloba loba bazoba na base dans l'hôtel alors yesa tous en na Luanda tous vivre ensemble tous lire ensemble tous mettre ensemble nzamba pambola ki ye akutana na garçon na yemo mbal na ye o asepela ki na ye azuli parler a tient ba condition a tient à l'aise garçon na combat blanchard garçon na combat blanchard même si ça arrive même à gérer le cahier mais bolingo qui pas acheter donc blanchard alingaki ye ça tient na ba condition a supprimer qui ba relation même na ba artiste biso même bandeko na ye pour voyer ça c'est difficile a tixé théâtre a changé un numéro de téléphone a changé ba compte ba WhatsApp ba Facebook donc pour nous voyer ça et comment il passe sauf que biso na biso ba leader ya ndenga bangola ya ko créer groupe mo WhatsApp pour tout monde tozo panzana trop bandeko musuba OK poto bandeko musuba ozonga di sasa OK groupe mo WhatsApp ozo sangsa ba leader kaka to ko za tamsu ba 15 auto solo la to ba na ba santé pour tout ça ya libota to sunga na so problème ezali alors premier yesa makasi ezake ndeko na biso aimé mbaika na la fille mo photo oh ba bati ba miniature wana bazaki ba camarade baki ba pire ba lire ensemble ba mettre ensemble Angola mo bimbe yebi et sali que Miraesa na mobali na ye pe ba vivre ensemble parce que mo photo na mobala Miraesa bazalaka ba chéri kala na soyo basala pe o ba osala talaka bolingo donc bolingo so bolingani ta bisu artiste tout ça la presque nyonso pour récupérer quelque chose basala nyonso ba viva penza bon mbala on peut comme on a né au Lukavi na Luanda ti abundi alonga soyo ya pe Luanda na ndenge na ye Lukavi mon photo pe na tikala kuna na soyo ti nzamba pambola bundi vie pe na ndenge na ye ayeko luka ayeko Luanda yepe ko luka vie mais basala na bolingo teke sala ba inane non zeka ki chéri moko bo kutani bo passer ba rapport yo pesi nga na pesi histoire ici bo panzana parce que to ba comme na Luanda ba benga na susute ba lukana te ba benga na te ça veut dire que bolingo on ezoka tenter parce que mobali yango taka comme na Luanda akomona moi quelque chose ayekuta na Miraesa ye blanchard ba kutana Miraesa alingi Miraesa assuré Miraesa alors Miraesa na ndako azalaki azule ndako mususu ya bien ya munene achele ba climat makamu nyonso condition kiti teve makamu nyonso donc très bien donc Miraesa plan na parler na ye va JB alors ba vanda Mireille pe alingaka te biso ba collègue na ye to ba mobali na ye pour ayebi ke na Angola musinjo za trop soko pesi koto ba zuye koto même ana ça na mona ezalaka bon et qui quoi arrivé une occasion moko Mireille asala ki mbula ndesika makambe bandaki Mireille tanga asali mbula asali fete abengisi biso ba collègue na ye nyonso to ye fete na fete wana ba présenter biso mbala Miraesa ye wana Blanchard mbala Miraesa na Blanchard mais Blanchard ngoyeyo Blanchard mon vote amoni Blanchard la bi wana yebisi collègue na aimé mais Blanchard on a Blanchard mais Blanchard on bala mieux ça va là ça biso azala mbaye na na soyo wana yebisi aimé master na ye quoi yebisi mutu susté yebisi aimé master na ye mon fota telemi akepe sa Blanchard mbote bakutani basololi bazani ba contact nasima bolingo bandi batu yebe bolingo ne ya batu misatu aimé mon voto na ye Blanchard ndi bebe bolingwana donc bakutana na bango ba vivaka na bango libala donc libala saisonga Blanchard ayaka même ko lala na ndaku ya mon voto
tandis que mon photo azali déjà na chéri na ye alingaka bala ye président Carlos aza mpe président groupe théâtral alingaka bala ye ndasula mon photo pale wana aza mpe collègue artiste Blanchard mpe ayebaki Carlos mais Blanchard aya kolalaka na ndako wana ya mon photo atiki ndako ayesa mwana ayebiki kaka Blanchard aza na mosala alors que Blanchard alai na ndako ya mon photo sans que yesa yeba yesa tanga komo remarqué moi ba nete komi bien te mon photo maman a sacrifié Aimé au hasard massa na ye o balizaka trop asi Aimé bomaka moto na sacrifié yo comme yo neti yom do bimana Blanchard yesa ayebaka ke Aimé abimana mbali na ye yesa na Aimé balobana te abaka na Aimé ba jeton afinga Aimé alinga su Aimé te ayebika ke Aimé mana mbali na bon Aimé pe lokwa ba secret moi pe apanzana ezati azo garder kaka confiance ko bazanga na mo photo a bomba na secret sikoyo mon photo pe ndenga zalaka wana miraye sa soka na problème na mbala na ye ayaka ko yebisa mon photo sunga pena nga Blanchard boy Blanchard ata silikaki ntakitsaka za mon photo mona mon photo ya ndako ye sa pesi conseil Blanchard ayoki miraye sa pesi soka siliki na palais atomboki donc aliko yoka Blanchard te Blanchard abenga taka mon photo ya na palo chakima ya no atomboki fort mon photo ya chamire sa kimie do bakoma bande le secret ya ndako ya Mireille ya longa ndako na ye azoke betela petite scène mon photo balinga na epena makasi OK muto ya zo betela masolo mbanda na ye donc ba vinyo sur Mireille vifa nango kala mon photo yebi mais Mireille comme on a na palais mobile ne Blanchard abetela kango lokola net tamsu bala atali na télévision ayeba raté bale passé nanga oyo o abetela ngango nani nzoka izaka mo vote mtabetela na Blanchard ayeko coincé Mireille donc bolingo bande ko tourner bon sikoyo Aimé nzamba pamboli ake Turquie tangue Turquie mon vote c'est quoi ketu abi tous arabes sont ensemble là nini Aimé akene Turquie donc Aimé vraiment relation ne mo pe na poto na temps à comboter azo pe mo relation na poto asujwana pas sungiye a faire voyager na Turquie mon vote comme ko tonga Aimé na Luanda Aimé kutu azandumba Aimé kutu bana mbala batu lié kutu mbala bata ko tikate azalaka mwasa kingandi lelo kutu mbala batu na poto ya comme c'est sous moi sne denza wana flora na bomakopo wana mon vote azu ba photo ya Aimé nyonso ba conversation bazali na parce que ba papier atneli mwasi ya mubali ya Aimé wana na poto mbanda Aimé wana tineli wana na poto Aimé maman ko cop na poto e baby kana wana Aimé komaki na alobi pe ngape na kotika te asali voice na groupe groupe toza biso nyonso po batu wakanta mutu azwaki ba message aketikila yes ate donc groupe toza biso nyonso Aimé azwi voice atiki na groupe asadresse na mo photo po bis na mo photo na biso nyonso na ata groupe wana toyoka mo photo yoko panzanga sango na lingaka mibala batu yo na olinga mbala mutu te donc non ça la 4 jours na mbanza ko na mbala mira esa oh là là est-ce que ngana panzio sango esika makambe bandi mira esa sika zalaki ayoki biso pe dostali ba commentaire biso to kansaka mbala ya Blanchard moi ça Blanchard ezalaka Aimé nzo zalaka mo photo yes aye pe na lito ina ye ayoki si tozalaka awa mbanda na ngezaka mo photo oyo ayaka hotel ya biso oyo nga na bengaka ya otya kime na palais oyo nga na kabelaka biloko oyo nga na pesaka bambongo oyo nga na sungaka mo photo nga na porta na cœur ye nde mbanda na nga ye soki ayeba yeke azalaki mwasa Blanchard na soyo mpo na nini te aloba mpo na nini te aloba ntango so nga na bolingo ezalaki na Blanchard ya sika mbe natiki mais ye alobi te soki ayebaki azongi na mobali na ye pourkui alobaki te abombi
andimi ba vivre na Blanchard lokola ba makangu ngana zala ya zala donc alinga bo mangai yesa mbala moka saleli mon photo ba message à téléphone saleli ba message et c'est que yo loko luki problème et puis nga so nga zaki na place na yo pa Blanchard na nga kutuna sala ta ba réaction zo sa te falo fanda no ka nie o luko tia kimia na libala na yo o luka famo tia kimia na libala no makasi ole o luka ba biloko mobo ezanga mtima makolo zo lingo sala mutu nyonso ayebi yo kasi na ba mibali bayebi ki yo zo bimana mo photo na ba mibali bayebi na nga kutuna tina otanga ba kombo te kinganjo ayebi kinganjo yo moko conscience na yebi ba ta théâtre o bayebi ki yo zo ko bimana mo photo sikoyo olozo no ka kimia o luka solution bo bongsana mo na mira esa oyeba tango bien ke ngana mwasi tena tikala oza mwasi na tamu komoto oyeba ta mutu libele nango elala te libele melisa bani kwea oyeba ta mutu nango ndeza te mais ce que ta mira esa zaro cancela nga ozaki à l'aise ozaki bien pona yo na mo voto et bimi nango bien mira esa zane na soutien mo voto te ya zoba emende voilà ce que ton mira esa tia manduki mupanzi nanga bino bo continuer bolingo na bino à l'aise makasi à l'aise makasi pas Blanchard ça bien ko ngana na problème notaire mais si on a pas un problème non c'est que na tikina mo voto to ko mana yo o ngana zo respecter yo poza mbala mirai na zo respecter poza mbala mirai ça na problème ni na yo ni na mirai ça problème na ngana mirai ça zaki na ngona sina régler on zaki ka que mirai ça ba ke ngana ka mbanda na été puisque mirai ça bande ko se plaindre trop et puis yo ndongo zana mirai ça se plaindre tie pas na yo otika mirai ça ba ke ngande mbanda na été au confirmant qu'on pas mirai ça bon pour nini pour yo na mon vote bon continuer à l'aise si ko le quoi mirai ça y bin papa so mo nyon tika te zana bango mi balé wole sko bando luko bando o luka o lobisanga mina na posa lobate nga mission na ngeza ki mirai ça y ba ke ngala mbanda na été pourtant yo e ba ki déjà bon ko ka ko bisa mirai ça te ko quand la aimer ma bête ngala aimer to na problème te o sala ngote otikanga na bima bakanga na police lokwa ngande Luanda mobimba ngande mutuna linga mibali ya batu ngande mna linga mibali ya baninga oh papa mitia na place na yo ko papa tant mon mutu respecter peut se respecter banda makambo e bandi banda ba voice e bandi tikolo mona sika na singio te tikolo mona sika na manquer te sauf kana lobby vérité oh mutu no sa monaka ti yo kenda ko zwa mon vote kuna pa kenda ko zwa mon vote na Kinshasa jour en bokende bo voyager lobi na tongo si botika la bino mibale o lukele sika rolala po boke 3 heures et c'est ce qu'on le olala yo na ikande boyebiti les sentiments ne sila kitali bo mema nango timata di 4 jours bobite photo kanga siko ba téléphone po bazoba na bazozela biso bazanga ndenga kozwa biso ba kizengi to vandi kuna tozolela mwana allez yo pe kuna poto yo bozo sala ba vie na bino allez likolo na ngope oyebo yepe bien comme peut chaque jour ko ya pana ye ça pas ofrande zo biso pe bien que et pas Blanchard na yo ki mon photo ye na bana photo ça ajoute ko tal ndorande yo yaka déjà qu'on ça déjà 4 sur 5 jours yaka chaque jour ngolo ye ça zo ba déjà yo yaka déjà solo lukano ka kimia makambo esila olinka batu ba ndolo baloba mingi pour ne pas Blanchard ni tia la place na oko et ça bien te yo mbala mira ça c'est to comme to que na ngona ba déborder mais ça bien te nazo éviter ngo makasi nazo éviter ngo vraiment makasi pour na olinga jamais na déborder le yo pour mbala mira ça on comprend ndenga pe na ko linga te mira ça déborder mbala nanga parce que faut mi tia na place na yo on comprend respect ba mérita ngo o bata français balba ça sakier so yo mo zo linga ko mi pesa ngo te za pasi s'il vous plaît entre bima na makambo oyo eza makambo na yo te donc bima nango vraiment ya yo ezali luka obongisana mwasi na yo o luka moyen mira esa mtemezonga na place bolingo na bino continuer ponga na zana pona oboma bolingo na bino te so po monyo continuer na bango mibale yo nde yeba nde osala makambo na essentiel déjà ngai na mutu ya mira esa na longwe yango nde ya mutu ya posa na ngeza kina longwa na mutu ya mira esa le reste ça etali ngai te. Et puis bandeko mibali oyo tozana bino nayebi na ngai ke ebele bokoka koloba te puisque parmi bino eza tala 3 to 4 bamona mutaka na mokota na ndenge ya solo peut-être
c'est la cadre ya nostalgie wana ya komona mutakala na ye moye bonini eza te nalobi bien 3 ou 4 et puis là j'assume oyo nazoloba yango moni peut-être bokoka kosala réaction te peut-être bozokoka komona point négatif na ye te tellement deya boyoka bilengi mais qui aime bien châtie bien ata bomona bolumbu na ye ata bosala na ye ata nini mais ntango asali eloko ya mabe fo boyeba koreproche yango nde elakisa bolingo barapport sexuel oyo bosala na ye wana eza nango eloko te par rapport ya bolingo ya bondeko. Quand je dis bien 3 ou 4 au boza na kati ya groupe ope boyoka ngai soki bolingaka ye na ndenge ya solo po bopesa ye conseil na vie ata mpo na ngai te alalonga ye bandeni ya kotambwisa vie na ye bosukaka na barapport sexuel bosala na ye te mpo wana emema bino mipart ekokisa te eloko moko te na vie po bobalana na bino te bosalaka mpo bozali na baposa nzoto bosali na bino esili nango mpe botalisa eke na vie fo koyeba kotambola ata mpo na nga te mpona bato baninga mosusu oya kozwa na nsima ayeba ndenge ya kotambola na bango nalobi wani na groupe oyo ata moto ane na posa oloba te olingaka moto aloba nalingi susu mamba oloba te po wana naposaka naloba ata bino moko ata bino moko siko nalobi mon voto ngai eme kaka nde moto nalinga mibala bato to mibala baninga so ayo kenda kosala 4 jours mobala mera eza na matadi yokangi telefone yakangi telefone azali mobala nyama azali mobala mutu te azali mobala moninga te yo uta Kinshasa biso toyebi kozala na Kinshasa olongo Kinshasa toyebi ke bolongo Kinshasa pa blanchard azwi yo bozoya bokoma matadi telefone no elekaka te ayelekaka te bato bakomi kosinquiete bazoyeba te position eza ndenge tobenga yo eleka te tobenga ya blanchard eleka te après 4 jours nde yo obenganga ke oza na Luanda okomi ba blanchard yo tiko na yo koma na ndako na kuti yo ba blanchard okisa biloko ndo na voiture na ye na tunyo mama telefone boye ndeni ote bo banda bolongwa 4 jours boye ndeni na nini numero ezoleka te yo ezoleka te ya ba blanchard ote tobanda kozela nini mikanda mutuka mukazali na mikanda camion nde azalaki te tosaki 4 jours kuna ngai bo 4 jours wana matadi mpona mukanda eza mutuka eza na plaka Angola ezoke Kinshasa mikanda nango etikala na noki ndeni mutuka ekoma na Kinshasa ndenge nini ote moto ngo azali te ngai azali na ngai na ngamba noki papa atia na ngamba matadi koyo na ngamba noki okanga telefone kwana nga nayebi so ngabi na ngamba noki ondo ozako kwa mpo kozomba moko mutuka oyelo koyebaki ye camion na ye ezozela mutuka document ozeli 4 jours nyonso jour okomi Luanda nde jour bino mibale bofungola telefone chaque jour akoma ekoya wana mpa na yo chaque jour mpe basala akoma ekoya na ti ba 22h azalaki mobala motu te azali na mobala nyama okenda kopantala nga sango mpa bato te me mosala neka kolinga mibala baninga mibala bakanite yango nangi nayeba siko blanchard oyo ozalaki nde na matadi 4 jours akoma ekoya na ndako no chaque epuis jour oyo nga na ovoyage ti pa blanchard abengi saka ye baso saka aza mpe ya kokuta ye epuis saka ye mpena aza mpa na ngai bouta ekozala na ye yo kasi nga nayebi te ti pa blanchard aya wana abenga saka ye okoma na ndako wana bane heureusement mpo oyo osungangaka okomisanga na mason pa blanchard ota ekozala na yo yoki ya Luanda lati bokoma ekotambola to baza omona bino te so wana ezali na mobala nyama site plo tozala kimia ko na bai na oloba na nga su te profete Ezekiel na bai na nga naloba lisu te natika na sola idea na profete Ezekiel ase pekisaki nga naloba lisu te yango nalingi na nga su koloba te yango moni ata bozosala badeba ana nazoboya koloba mpona sumuka te mponi bolinga kosumukisa moninga bo mponi bolinga kosumukisa moninga bo azolongola ekoki eza na liso moninga tala na olisu no bien tala na olisu na o bien ye sambala moko asaleli movoto ba message na telefone ayebisi ye yo loko oloki problème oyebi moto oloki na problème te
oza ndumba yango libala nona Carlos c'est kufa okata libala mpona kindumba zela oyo na kosala oyo mbala soki kolapisa yo kolinga mibala bato wana yesa ye mo akomeli movoto ba message wana ezali movoto na groupe ti tosala bacommentaire ya movoto alobaka te ti lelo aloba te mazaka na groupe ayokaka malobaka te soki ayebaki azalaki innocente na situation oyo alingaka aloba aréagir ke nayebi likambo te mais agarda silence ok ye mpe aboya naye kotika Blanchard sikoyo ye savane eloko wana na motema kanda wana ye saka moto akanda ye saza na mposa bima akende kosala movoto soki eloko nini ya kosala ye soki mpa kate pota soki mpa bare ye soki mpa beta ye soki mpe afinga ye do akeka kose defule mobala azokanga yesa mobala elingi soki mosala te na surveillance ya yesa toko kobima te atala movoto aza ndenge awa so na bika awa na beti ye mbala moko me mobala azokanga ye okanda wana emati ye tension sike emati comme na niveau azo reconnaître so bato te aperde baconnaissance ememi ye na hôpital na sanatoire ta bakoti na sanatoire bato te bayebi te mobali kaka abengi famille biso baartiste toyebaki te bandeko baa na lwanda bayebi te nga mpe na nayebi te sauf ke barado totoye Blanchard aza na bacamarade bacamarade nde na nga tosolaka bien moto asimbisa ye volant vie na ngai tosolaka bien bamimisi bafuite yes aza na sanatoire aza grave azoyeba bato te nga daka okeye groupe moko ya whatsapp nde kaka na kisasa nakeye groupe moko ya whatsapp mpona alerte bato nakomi kaka souteno mira yesa nazwi baartiste nyonso baza na ngola natie bango na groupe wana na baprésident na bana na oyo bato bayesika na théâtre na ngola natie bango na groupe wana souteno mira yesa so baotuna naoyesa bango mbala moko ke mira yesa na malade lwanda mamoke elamuki bato bakomprendre ke yesa aza na hôpital aza grave mais soki bandeko bazoya na hôpital mobali apesa ordre comédien moko te akoki komona yesa kaka ye na kombo apesaki ya ndeko ayesa na ya mokolo soki ya mokolo bacomédien bava ya libanda bango to babima o aza bien ata babima na elongama wana hôpital so bakomi nga na libanda sika bacomédien baza basala elonga gentil mira azane bien ti sambi akobima boye nga uti na groupe wana asalaki wana ebotelenga baproblème na bacollègue oyo to wana bona groupe ya 15 personnes batake nga osali groupe wana mpona nini yesa aza bien akobima yo osali groupe asangisela yesa lisungi mbongo eza kitoko te prela Carlos abibu te toke ngomba moko eza makambo ya bongo tozomona ye te tosantuze bacomédien jeudi tomata ngomba toke esambela mpona yesa. Alors, mercredi toyoka yesa akufi jour yesa akufa jour bacomédie basensibilize bango nyonso ebele bakende hôpital mpo baketala eta yesa azama bakekuta yesa akufaki déjà nde toyokaki ke yesa akufa depuis 3 heures mais bato bayaki kodécouvrir yango na 15 heures parce que na hôpital wana bato bakotaka te garde balade bazalaka te mpo mona ndeko na yo kaka na aire ya visite donc yesa akufaki na 3 heures mais bato baye koyeba yango na 15 heures ke yesa akufi donc voilà eloko ebomi yesa donc auteur ya liwa ya yesa eza na bato mibale eza Blanchard eza na movoto sikoyo yoka sikoyo ya mabe eza nini même si yesa aza na kati hôpital grave azoloba te po hôpital wana na prince yes aza grave na hôpital azoloba te na Blanchard mais movoto ayaka akati prince ayazi mbongo kolia azonga na ndako so yako ya tatini mwana tina hôpital mobali abimi bapesi ye mbongo kolia azonga na ndako na ye donc moninga na hôpital mais yeki mbanda wana azokontinue yango kaka tini moninga na douleur bato bamonaka ye ayakati prince talaka ndako na eza mosika hôpital eza mosika ozwi na transport ozwi moto tie esika hôpital ezala kotemi na ngambu mobali abimi okati mposo ozwi mbongo akolia okei soki otango bokutana na mobali otunaka nini yesa aza ndenge nini otiki ye ndenge nini donc likambo yesa akufeli ya mwana
Merci, chers amis internautes. Ça fait mal. Yaroyoka, Ndenge, artiste Msomire Sakoufeli. Yangona Mukili, Ndeko Yebaka, camarade Nini Orozala Naye. Les Kambu, ya couple na yo, Koumemena Kayango Muningati, Tala, Mire Seloko Bomier. Moutou Yazomona Neti camarade. Sikra couple na Kina Roisa Panenzoka, Yewana, Moutabi Makana Mobali Naye. Oyo qui sont Nenga Koufeli, ça fait vraiment mal. Tout ça que nous avons la vérité, la vie du public, la vérité, Bimenaka, Awa. Bolandi pe ba audio ndenge ye mo vota mané koloba ndenge le kaki na groupe na bango bolandi ba audio bino nyonso place ça ba commentaire na place C botsa ba commentaire na bino concernant ba audio o bino bo yoki pour Bouba niveau d'organisation pour na bimba mira ça eza ndenge nini kuna Angola. Bon, en Angola déjà bandeko bazo sangana déjà ka jour mire ça kufa ki na butu na da kufa na ba 15 wana poko na déjà ba réunion bandi. Bandeko baza kuna président Jetem Kaninda, président Maréchal Mobutu, Métatan, président Carlos Massamba, papa John Mbemba, président Sacré. Bazo sa déjà organisation pour na liwa yesa donc. Basangana ki basa liste déjà la contribution en même temps 2 jours déjà bazo ke beta ba porte et pas bateau biso to bois kaka. Pour Angola to bois kaka bato mingi, ba beta déjà ba porte pour na et bien besoin à Kinshasa mais bakunda kuna et besoin à Kinshasa kuna to soit des possibilités pour les bébés à Kinshasa. Première possibilité agence ya papa Kula, agence ya papa Kula bandima ki bazwa charge to pesa bango à $6,000 et bien bango moko to ça la démarche mon côté bango moko bazwa corps balongolongo na sanator bakena en hôpital na mort ki ya ba soda ba préparer corps. Bah, il y a un cinquantenaire. Serré, la cérémonie, nous sommes à Bango. Alors, pour ce dire, monsieur Yaki, ambassadeur na biso na Luanda, ambassadeur à Congo na Luanda. Ambassadeur pas signé Bango, ba document na passeport na congolais, na carte électeur, na carte de naissance, comme ça. Babanda procédure, nous sommes na ambassade. Comme ça, ambassadeur kuna pa koyeba nini yako sala po yepa bimsa corps na ndenge na ye. Siko biloko wana ekelelo lundi. Biloko wana ekelelo. Biloko wana ekelo lundi. Parce que après na Kisasa et ça il faut que na commune ba sa les cartes électeurs po ya yebo wazana o kalibunga ba créer les cartes électeurs ba propriétaire lundi donc ekelo lundi. Si na boko ambassadeur donc ce que tout le monde que procédure ambassadeur ils ont là mbala moko to attaquer na biso procédure il y a $6,000 à condition que mbongo et monana condition que mbongo monana mais ba massa kuna Luanda ba travailler ba otambula ba travailler mais ces jours na yo anakin eza ya combien de temps pour créer ce mouvement tout on a comme mouvement mi reste abat ba comprendre mi reste Sakoufeli. Mais dire na yo za combien de temps et puis tant créer tapis rouge tu vas faire comment il y a au gérant Arnakin et yo na Luanda au ça nini premièrement nous avons na artiste au nanu au viatika malgré na iba malam monter parce que na fana ba na bangote parce que na on a libanda en même temps nous avons artiste belé au tozala na Luanda ba dégoûta Luanda bazonga na bango qui ça bango nyonso na travail na bango non ça bureau moko bien oyo bando travail na umela te non ça la sona sali pièce na ngai non ça tam sous 2 pièces na bi que zo 3 mois na futi mbongo na ngana ici espace zoleka ngai na ke Luanda kuna pe na travailler so moi publicité mo reza kuna na zui ko tike mbongo na boire bango ba cote na pièce et son appétant sur moi tableau mo reza kuna na rosala na rosangisa pe na zui tapis rouge à Luanda na zui tapis rouge ya awa to sangisa pe histoire donc nous allons bon donc na nduma na ngate na ça peut 3 mois kuna bon ndika ngo gabi angona commence na lombo Président Bouba, qui est derrière toi? Les production est comment difficile. Nga naza simana on a zo produire. Naza na massa na ngai azape patron azape député honorable Jimmy Kalombo. Voilà dans massa na ngato botami to koli tina bandi musala théâtre na bandi na maboko na ye ayebi
esika na uti esika na okende lelo nzambe pa tombola ye akoma patron aza na bala ye mpe na motanga maboko Jimmy Kalombo babengaka ye les jeunes visionnaires ye mpe na moto aotanga maboko toza nsima na ye ye mpe aza nsima ya biso. Merci chers internautes de artistes à ce timing était puisque Azam Mambebela au sala biso tout ça Mambebela au sala. Ce qui est important, on dirait que ba liwa Amiraesa na koyeba parcours ya artiste na biso boyo kibino nyonso. Président Bouba public nous a otala yo oyo elanda ko banda kala. Le bon moment il bana public ko za otala yo. Pour pesa ba oyo ba ya yo bambote pona to succès so émission ya lelo. Donc na ok bien ba divers mingi te pour tout ça liwa. Et c'est un artiste premièrement à RDC. Nous avons la première réunion, na regretté makasi. La première réunion, artiste à Congo, il était dans la réunion. Pour la Miraesa. Pour la Miraesa. Les journalistes, les caméramans, les gens qui biso ne belé. Les journalistes, les gens qui ne belé. Les longs, les combo, tout le monde a un zonzing. Tout le monde a gagné dans la réunion. Vous évitez et pourquoi vous y avez quitté. Et puis on a tellement de liste de contributions na bilongi wana o Congo etala na libanda o to mona botaka ba paquet pona bino batu mususu pona Miraesa na mona ngote réunion ba vie wana ba liboso na yebite so bilendi ba koya boya kité en tout cas na yebike Miraesa tazaki mabe pona bino mais arza ko kufa to lamuka to soutenir ye po et bien ça so ba kunyo na Angola to bossa na ye pona libela po na Angola après 6 mois batimula ba corps ba tumyango histoire esili on a tombo te so ba sali tombo na na futa mbongo wana na to sala effort corps lo Angola et ya kisasa to tsa mutema na ba pato ba na Angola te biso nde ba comédien to sala effort iso to toucher ba gouvernement nde to toucher apena ba mususu to sala ngo on a kokolo lo bangwana et pona ba mbote na pesi mbote na mupa ya masala nga Blaise Tsakala isiko zali ya Blaise mbote isiko zali na pesi mbote na Anita Super lelo vega aussi là mbote isiko zali na pesi mbote pa Landrine Bilonda mère double na ebike mbote isiko zali na pesi mbote pa honorable Jimmy Kalombo mbote na Christian Ndombasi mbote isiko zali na pesi mbote et pa ya Avo Palanka Bel Chatuna mbote na isiko zali na bandeko nyonso baza na Angola ba artiste nyonso en général o baza na Angola ba mbote na bino. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était l'artiste Bouba The Best. Plaisir à toi à l'équipe du plateau à vie des publics. Merci Nabino tout au bonandara émission j'espère. Ba maintenant tout boulanga tout naé tout né yango. Donc tout ça na limité na limité poids lourd chez Mams. Donc maman Hélène Bilokos flat oyo donc des fois té oyo maman na place avoir na maman na séjour au Saranate place qui toko na ninga au Saranate. Donc voilà quoi. Boya kamingi et bo sanité ONG maman so Brigitte ONG Ekimeli. Donc des fois té ONG ya maman Brigitte Ekimeli na Kasangulu. Des fois té. Donc voilà, merci à toi Chris de Lyon. C'est lui qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à toi. Merci à toi Super Anita Lelo, ma femme, la femme de ma vie. Merci à toi Super Anita Lelo, famille Lelo, Nyonso, Ambote Nabino, Mami Lelo, Bibi Lelo, Alain Lelo, vraiment famille Lelo, Bino, Nyonso, Bambote Bele, ainsi qu'à tous nos enfants, Bambote Nabino, Marie Jovita, Anderson, Anidi, Plamedi, Jemima, Corneille, Ronel, Bambote Nabino, Nyonso et Bawatbo Zali. Dodo Thomas qu'on a bossé notre Bambote Bele, Venanga Pine Corpa. Na bossa note Bambote Bele et famille Masuki Nyoso Bambote Nabino, Mac Mako kana bossa note Bambote Bele, mes amis de Kinshasa, ainsi que tous les anciens de l'ITES Ngiringiri, Papi Loalwe, Mavidila, Joao Dakosa, na niveau Angola Bambote Nayo, Félix Kabasele Bambote Nayo, Belinda Bambote Nayo, Bibish Koudimba, Binotou, Nadia Bomei, Wabosekota, Papi Sombola, vraiment vous êtes nombreux, n'a pas Simino Bambote Bele, au Binotou Bolingaka, Didier Masuki, Easy Cash, Simon Bidi, check, na Bossa Niote, et ma maman soit bon moko, le niveau de Switzerland,
ba mbote na bino tomona ni bongo mbala sima. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Tessaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tekunaga naza ya biso, tekunaga kilema tukindeko, kutala na biso, avis du public, tekunaga ko kilema tukinde, parce que les noms de ko ils ont des faits, parce que les noms de ko tuko sepela, nous m'ont coupé, on y a pu avis du public, et bien d'accord, comme ici c'est pas comédien, des concomants, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi, chez Didier Masuki, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi.